Yenge na bino bandeko nanga nyoso na ye lususi liboso na bino ndenge tomesana ngai kombo nanga Mbuta Mayala Lukombo mambo ya Bundu da Congo kesa ya Bundu da Congo. Donc na ye lususi liboso na bino ndenge tomesana kopesa na mwa bilei ya kolia ya makanisi pe ya boyebi na yango na ye lususi liboso na bino pona kolobela eloko bapengi mundimi. Nani wana mundimi? Mundimi to croyant. Mundimi azali mutu oyo ndenge toyebeli biso nyonso andimaka kaka. Donc croyez seulement. Donc croyant. Donc mundimi atunaka question te. A discernaka te. Mais croire seulement. Donc ndimela kaka o bazoye bisayo. Ndima kaka oyo bazoye bisayo. Alors mundimi ndenge na utolo baliboso atunaka jamais question et pas pasteur. Atali kambona a comprendre ngo bien te. Atali kambowana ezana ngo penza na sens te. Ata azon ndimela ngo te. Mais comme telema ke batangeli yendengwana ba yebisi yendengwana, alors lokola aza mundimi, lokola aza croyant, ba yebisi croire seulement, donc ndimela kaka, nde bango batuto bengaka bandimi. Donc mundimi okoki kotuna eloko moko epa ya pasteur te, batuna ka question epa pasteur te. Po Bible elobi ke okoki kobakisa pe okoki kolongola oyo ekomami na Biblia te. Donc na ba pasteur na bandimi bandimelaka kaka Biblia na ndenge ekomami. Atina na yango tolobi bon lelo sikoyo tolobela nanu bandimi tolakisana moi baboyebi oyo ezali na kata Biblia kaka toyeba soki bandimi be ba croyant bandimelaka pe ba makambo oyo. Alors soki bondimelaka yango te, alors na moma wana seke bondimelaka makambo eza na Biblia te. Donc seke bondimelaka Biblia te. Yango siko tozoloba mondimi croyant ata kutu buzoba, ata kutu ki aveugle, ata kutu ki sourd, ata ko oza sourd, ata ko oza aveugle ndenge nini, zalaka na temps ya kofuye ata Bible. Mais kondimelaka kaka bindimela te, zala na temps, mundimi nyonso chrétien, croyant nyonso azalaka na Biblia na ndako. Mais zalaka na temps ya kofuye pe yo moko. Eza na cas de recherche, livre, book, Bible, ezali book lokola ba book nyonso. Ezali différente na book mathématique, ezali na différence na book géographie, ezali na différence na book science, ezali na différence na ba book nyonso, ezali ndenge moko. Mais alors, kita yo ya ko discerner, ya ko juger, nde oko comprendre oyo ekomami na Biblia. C'est pour cela tolobi bon to mekana no pe ko lakisa susu na bandimi oyo ezali na kata Biblia soki bakondimela yango po ekomami na kata Biblia balobi kolongola te ko bakisa te soki bakondimela yango to bakondimela yango te. Alors na lombango nyonso na kokende na livre ya Roi 2 17 verset 17 tina 18. Na répéter les sous 2 Rois 17 verset 17 tina 18. Alors ce qui peut auquel sous na chapitre 23 auquel na 10 tina 11 verset 10 tina 11 et je le bakaka presque ba makambo moko. Alors na 2 Rois 17 verset 17 tina 18 balobi na biso nini ke babandaki kotumba bana na bango ya basi na bana na bango ya mibale comme sacrifice
epai ya nzambe na bango oyo babengaka na kombo ya Molek. Donc babandaki kotumba bana na bango ya basi na bana na bango ya bamibali comme sacrifice epai ya nzambe na bango oyo babengaka na kombo ya Molek. Après babandaki kopraktike kindoki. Donc babandaki kopraktike abomination na kindoki. Ezali na kata Biblia. Donc babandaki kotumba bana na bango ya basi na bamibali na moto pour na sacrifice epai ya nzambe na bango oyo babengaki Molek. Après babandaki kopraktike abomination na kindoki. Alors bino bandimi, question nazotuna bino, est-ce que kindoki oyo balobeli na kata Biblia oyo nani mutu alakisa bango yango? Nani alakisa bamindele kindoki oyo? Ce qui c'est vrai kindoki ezali kaka pona biso batu mwindu, mais nani mutu alakisa bamindele kindoki oyo? Koma nzambe nini akolinga sacrifice basala sacrifice ya bana ba innocent o bayebi eloko moko te epai ya nzambe basalela ye sacrifice ya bana mike o bayebi baza ba innocent bayebi kuta eloko moko te. Alors bino moko bo juge. Alors ce qui toke na Luc 12 toke na 49 verset 49 tina 53. Elobi na biso nini? Donc Luc 12 verset 49 tina 53. Elobi na biso nini? Jésus alobi ye aye pona kimia te na mokili, aye kotia kimia te na mokili, mais aye pona ko diviser. Ye aye pona kimia te na mokili, mais aye pona ko diviser. Ennemi na yo ya liboso ekozala kaka mutu oyo boza na ye na kati ya ndako moko. Mama ennemi na yo ekozala mwana na yo ya mwasi, tata ennemi na yo ekozala mwana na yo ya mobali. Donc binemi na bino ya liboso ekozala kaka batu oyo bozali na bango na kati ya ndako. Alors oyo nini Yesu azoteya? Ce n'est pas division. Aye kotia kimia te, mais aye kosala division. Alors na yebite soki otali ba mangomba nyonso ya christianisme, division eza na kati ya ba mangomba ya christianisme, mais eza normal puisque Biblia ezoloba Yesu ye moko azolobela yango. Alors na yebite ba makambo obino bomonaka yango bibe bomonaka yango te. Donc c'est pour cela tozoloba ke bozakaka ba oui. Alléluia, amen. Donc babiloko yo yango siko ba pasteur balakisaka bino te, biso siko foto banda ko lakisaka bino. Ale bondimela yango pe soki bondimi ke Biblia ezali ndenge elobi bolongola te bo bakisa te. Alors bondimela pe otozo lakisa bino na minute oyo. Alors toke na Jean 8 kende na 42 ti na 47. Jean 8 verset 42 ti na 47. Elobi na biso nini na verset oyo? Yesu ye moko na munoko na ye, Jésus ye moko na munoko na ye, azoloba na ba juif. Azoloba na ba juif ke bino bolingi kosala nga mabe ndenge ya bakoko na bino ba Abraham babandaki kosala. Donc bolingi bolanda bizaleli ya bakoko na bino ya ba Abraham bana ba devil. Donc bolingi kosala Yesu mabe bozolanda ba bizaleli ya koko na bino Abraham bana ya ba devil. Donc bana ya balaya. Soki akei na mboka mususu akoloba munoko mususu, soki akei na mboka mususu akoloba munoko mususu. Donc vérité na kata minoko ya ba Abraham ezalaki te. Yesu abengi bango balaya, donc ba menteur. Alors Yesu ye moko azoko benga ba descendant na ye ke ba menteur, bana ba devil. Alors comment yo ko croire na histoire ezali na Bible oyo Yesu ye moko azobenga ba koko na ye moko ke ba devil, bana ba devil?
Alors ki devil wana nani mutalakisa bango kibundoki wana, puisque devil eza kibundoki, nani mutalakisa ba Abraham kindoki wana. Alors soki na Deutéronome ezolo bana biso bien na Deutéronome 13 obandi na 1 tout comme okongo bana pe na 13 bazoyebisa biso nini ke même mwana na yo même mwana na yo ndeko na yo mobali na yo mwasi na yo prophète to messager mususu aye kote ya bino babonzambe oyo bakoko na bino bayebaka te, yo fo ozala mutu ya liboso ya kobamba mutu wana libanga, et puis fo ozala mutu ya liboso ya koboma mutu wana. Donc bango bazote ya ke fo koboma mutu oyo amemeli oyo babonzambe oyo bakoko na bino bayebaka te. Mais alors biso tozosala le contraire, tozondima babonzambe oyo bango bayeli biso. Alors nani azana nzela, nani azaya bobungi, parce que Biblia la bango moko ezoloba yango. Soki okena Actes des Apôtres 8 okena 6 tina 15. Actes des Apôtres 8 okena 6 tina 15. Simon azalaki grandoki Simon. Mais alors batukutu babanda kolanda ye na miracle o abanda ko sana kindoki na ye. Mais alors, biso tozo ndima kibundoki oyo. Mais alors, tozo sala na ebite. Ce qui hypocrisie, ce qui ignorance, ce qui manque à compréhension, difficulté à langue, pour te comprendre maye bazote ya bisote. Bisote bato komiango to kutango ndenge zali na kata Biblia. Soko keina beaucoup ya révélation. Kende na révélation 17 verset 4 tina 6 elobi nini ke Babylone ezalaka ville moko ya abomination na prostitution. Donc Babylone ezalaka ville moko ya abomination na prostitution. Alors ba makambo oyoyo, est-ce que Babylone ezali na Afrique? Est-ce que ba makambo oyo ba noir ba balakisi bango? Mais alors bango basaleli prostitution ba vitrine ba so batela kibukoko na bango. Alors est-ce que ba makambo oyo ba pasteur bateya kabino? Est-ce que bozalaka na ta ya komona ba makambo oyo? Mais yango kibukoko obiso tomona normal. Alors soko kena révélation kaka 7 okena verset 4 tina 6 elobi na biso nini que nombre ya bato oyo bakokota paradis baza déjà enregistré. Bazali kaka na famille ya 12 tribus ya bana Israël. Alors yo ndeko na ngai africain, est-ce que ozali na kata nombre ya famille ya bana Israël? Balobi soko pusani na mwase nango, balobi que nombre ya bato oba kokota na paradis baza 144 000. Est-ce que ndeko nanga congolais, yo mundimi, yo chrétien, yo croyant, est-ce que ozali na kata nombre wana 144 000? Est-ce que ba pasteur bateya kabino ba makambo oyo? Est-ce que bozala kana ta ya kofuye ba biloko oyo? Mais ezali na kata Bible. Soko okei na 1 roi 14, okei na verset 24 tina 25. Balobi na biso ke na ba mibali kutu babanda ko sala prostitution. Ezalaki na ba chouan ya prostitution ya ba mibali. Mais oyo ezali nini? Homosexuel. Donc Bible ezotangisa biso homosexuel, alors biso tokomi ko copier ba bizaleli ya batu oyo. Mais est-ce que ba pasteur batangisa biso ba biloko oyo? Donc kende na 1 roi 14 verset 24 tina 25. Ezalaki na ba chouan ya ba prostituée et ya mibali. Mais ça homosexuel. Alors tout le monde homosexuel partout. Mais Moïse abomaka un Égyptien. Moïse akuti mutu mwindu azobuna na hébreu. Mais
Moïse na kanda wana ole kutu akabula bango, Moïse aye abomi mutu mwindo wana akunde na se ya zelo. Est-ce que oyo eza nini? Eza ki racisme bazolakisa biso. Donc bakambu oyo nyonso tozomona bamindele comportement na bango mais ezali biblique, mais alors bino bozomona bamakambo te. Yango tomeki nani ko faire voir bino ko fongola bino bon mona nanu babiloko oyo po bo comprendre makambo nini biso bamakesa ya bundula Kongo toteya to bundula Kongo esalaka nini matondo na kozongela bino sumbala sima. Donc